eloko na koloba edino image film continue kaka frappé bango na film edino image eloko na osenga yo chicoté bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bana Congo, donc, en tout cas, tout téléma, tout y a pour ya papier, azaro tika mutute, na matanga nyoso ya para azaro zala. En tout cas, mutu nyoso ya ebi papier pepi, koza makoro kilote telema boya, tout le la papier pepi, azalo ko l'étranger te. Boya vraiment ebele tout le la papier pepi. En tout cas, vous voyez la banda comme si vous qui va y pepi à Koufi, vous le kato sala nini. En tout cas, s'il vous plaît, oh ne soyez pas qui pepi. Boya ebele, tu as roulé la papier. Donc salle et ça la anière. Bonsoir à tout le monde. Tu as un message pour la tenue Yakolata et Zali blanc. Et à ce uniforme était de ce qui est sur la blanc. Pour y passer à ma maman, balata va sous vêtement pembe. Donc tu sais que tu as battu sur la pembe pour un samedi. Donc tu sais que à tous les Congolais, au Bozara la poto, quand même et ça l'a raté, il peut placer avec Moutou Oyo, à Sanga Matanga, à Sanga Likamabatute. Et puis il y a des combattants. Nous avons la musique, la musique à Napoto, mais il y a Kishasa. La musique à Kishasa, va se mettre à Kishasa. Il y a Poto, tout le monde est bougé. Ou bien la musique peut Napoto, ça va sauter. Pour ce moment, il y a Kishasa, il y a Poto, il y a Poto, il y a Poto, il y a Koufa. Donc c'est un message à tous les Congolais, surtout les musiciens. On a appelé ça la raté, tout le monde est Bengra. D'abord, il y a Kishasa, il y a Bengra, il y a Poto, il y a Bengra. Pour nous, il y a un grand artiste, Papi Koufi. Les musiciens sont besoin. Car le roi David, le président Nipoma, nous tous dans la salle. Donc, tu message dans les musiciens, il y a poto, il y a faux. Nous avons la musique, nous avons un soutien, nous avons un soutien. Donc, nous avons un qui ça, voilà le message que nous avons président de la maison mère. Nous avons un contre les musiciens, nous avons un poto, nous avons un gras. Collègue, nous avons coupé un poto, nous avons raté. Alors, pour avoir un concert, nous avons un bon. Donc, nous avons un thème là. Merci, message de Ngayangouana pour l'IPP. Bonsoir. Donc, je me présente Nokosona Ikembe, GPS tout terrain. Bon, Awatoye, le matin, il y a Papi Pépi. Du Bosso, tout à l'heure, Romain vite, tout ça, 2 jours. Matin, je suis transféré à Awa, à Gennevilliers. Voilà. Mais, je n'ai pas de lobate. Je n'ai pas de petite réflexion pour parler des musiciens. Yamboka quoi. Voilà. Moto ya Koufi, c'est un musicien. Mais depuis Matanga et Bandi, aucun musicien ya Congo ailleurs na Matanga pour rendre hommage ya ndeko musicien. Vraiment, je suis vraiment triste. Samedi dernier, Batwa Betaki na Romainville, c'était des Centrafricains. Bayaki na ba guitare na bango, na batteur. Bango ba Betaki au moins pendant 1 heure du temps. Mais na côté na biso ba Congolais vraiment aucun musicien. Donc, il y a rien de loba. Faut écouter ba musicien ya mboka. Ba zonga ko betena poto. Parce que ba musicien ya poto, ba c'est le côté soki makambo neta boye ekweyi. Vraiment, je suis très, pas fâché, mais triste pour le comportement de musiciens. Vraiment, bon Luka, bon changer ma mentalité. Parce que ce n'est pas sérieux. De vos musiciens à Koufi, mais vous savez rien. Il y a la Sony, franchement. Donc, dorénavant,
makambo wana botika ngo. Bon, lelo comme tout ça peut mardi. Peut-être bon d'ici samedi avant enterrement bokoko ya. Maintenant na sengi vraiment boya avant qu'il soit trop tard. Sinon ça m'a bé. Merci na soki ndengwana. Bon, dernier mot, papi Pépi, que ton âme repose en paix. Bon, on peut savoir que Sako et pas à vieux ou Bakenda, vieux Franco, Taboulay, papa Wemba, Nyarkos, vieux Bavo Marie, Nangama Braza, vieux Sou, vieux Pamelo, Jerry Gérard. Bon, na batu ya Kitenzi, oyo Bakenda, l'enfant mystère, Banono Ngando, Mazuka Bambongo, Bakiki de Paris. Bon, Nasuki Ndewada. Que ton âme repose en paix, Papi Pépi. Merci. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère Place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, les 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so mutakufi ba ina album ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga raté oyoka ono mubule bimaki balembongo mbongo utaki na Poto balembongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles et sali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na Poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na Poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge na bungi Château Rouge solution ezwami makambo te obalelaki boye totindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mobulu bazao na capacité kozilo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozilo musique obeta na suka masolo
oyo kozwa DVD oyo bakundaki na bafoto ndenge nini elekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele. Global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge. Okoki kobenga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85. Tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00. Global PM service funéraire Patrick Malwavengi Bawei non basepeli.
moto na nakufi te. Keba na commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier. Keba na commissionnaire matanga so mutakufi ba na album ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo, ba wei ya Ghana, ba wei ya Poto, ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga raté. Oyoka ono mubule bimaki mbale mbongo uteki na poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout biro ba photo ezali